Bienvenue dans notre émission Top Africa Magazine. Top Africa Magazine, une émission de Johnson Keito. Comme vous le savez, bonjour à vous, vous qui nous suivez à partir de votre poste téléviseur, vous qui nous suivez à travers le monde, vous qui nous suivez en Europe, en Afrique. Bienvenue et bon après-midi. Aujourd'hui, je vais recevoir un invité surprise dans mon émission. Top Africa Magazine, comme vous le savez, c'est un magazine en papier glas. C'est aussi des émissions audiovisuelles. C'est un site internet. Avant de recevoir mon invité surprise, je vous invite à suivre cette petite publicité. Et après, nous aurons le temps de recevoir mon invité surprise qui est là déjà sur le plateau. Magazine. Lelo boye okalenga ya. Eza ma minene. Bon, problème yate. Pour mona biloko. Oyo se sala awa. Na sepeli mami nde mo boye okalenga ya mpe na kati. Ozongisela na moto ya bungisa Oya no no sambura sala na bosana. Papa Philippe Kamaye les sous. Tu as un système micro, bien mon bon monica to voyager musica. Na M1, tu y es pena pour moi les camarades preuve à la pluie. Montenir surtout. Au hasard na car, Pajero, Mazda, Transit, Mercedes. La seule dans la Katia. Ma moteur yango bozomona. Preuve à l'appui, Saint-Thomas, Bukamona, Bukakwikila, Papa Philippe Kaba, Motema ya Solange, la main de Dieu, le Boko ya Nzambe. Donc Makambo, je sais la maison à l'Angouya ya Nzambe. Olingi moteur, il y a Transit, il y a Mercedes. Contactez Philippe Kama. Na ba numéro bozomona les autres défilés voilà. Numéro ya Angola ezali, numéro ya Congo Kinshasa ezali, numéro ya Congo Brazza ezali. L'international. Maman Solange, la main de Dieu. Battez la papa Philippe Kamako. Benga na ki occasion mikili yango yo. Bon wana na ba Pajero, ba Frontera. Donc so to ko tingo na ka ko space eta ko ta na ka. Donc, ça bien, il y a complet la boîte, n'a pas démarré. Tu peux lier un nouveau modèle de rejoindre la biseau. Parce qu'on a ça, on demande à minute, bah transit de temps pour la langue. Il y a essence fait à l'île, diesel fait à l'île, diesel même de l'aluminium va monter en fait. Le ça complet. Magazine, le non top dédié Motomoro. Dans le but, Nicolo, papa Philippe Kama, un maman Solange, la main de Dieu, Bakangi Masolo. Yopé. Ce que vous avez dans la transit, dans la voiture, moteur et baby. Ata Honda, voiture nous surtout. Contactez les numéros ils ont défilé l'écran. Ou bien local non top dédié, ou bien local Top Africa Magazine. Ce que vous papa Philippe Kama, cause à l'hésitation, même temps tous vous allez la commande nabino. Pour les nous surtout les auto yeli awa. Pour la bino vous allez la commande. Tous allez la commande nabino. Bon mec qui va haut dans la bino moteur, bilo connu surtout. Mais ce qui vous en a besoin, il y a l'eau connu surtout au engine. Papa Philippe Kama, Nike déjà. Attends ma colassima, ne te donne ma colassima, tra avant, tra arrière. Bon, au moins là, ouais. On a un bakaka, au fan de filmer na papa Nkosi. Kimia. Et mon nana. Et bon complété. Kimia. De retour sur ce plateau, je reçois un invité surprise comme vous l'avez annoncé. Mon invité s'appelle Bienvenue Bobanza, présentateur des Top Dédi, London Top Dédi.
Bonjour à monsieur, bienvenue Bobanza. Bonjour mon frère Johnson Keto, yo déjà. Batwaoka moi, lelo ndenge nini Top Africa Magazine et yamba London Top Dédi. Na yambi yo parce que oyebi na vie ya bato na mosala nyonso na domaine nyonso ebongaka obwakela moninga ba fleur simande ba fleur pe kozongela yo. Effectivement. Nazo parcourir la ville, nazo yoka, nazo mona. London Top Dédi, toute la ville en parle. Bienvenue Bobanza. Il y a quelques années, bienvenue Bobanza. Combien de mortels à Rolekani Nanzela, Baropesi Karambo, Tenetika Londonais Nyoso, mais les lots comme présentateur et émission Ezo Sala Tabac, émission Ezo Kende Malamo. Je l'ai dit parce que j'ai un cœur à reconnaître les bonnes œuvres. Hein? Donc, dans le domaine nyonso, ceux qui me décoissent les loga malamu, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on boit que les fleurs, il faut qu'on encourage. Mais, idée à la London Top Dédi, et bandi yo wapi ndeko. Ouais, ben, je dirais d'abord bonjour na bato bazola na biso na Olive TV, ndenge toujours na message koloba Olive TV Nike. Naza nesengo lelo ndeko na ngai Johnson Keto ayambi ngai na mission na ye. Top Africa Magazine, merci beaucoup. Je remercie na Oso. London Top Dédi eza inspiration moko la ginga par rapport ya makambo yo bandi na Londres moule belé et a fréquenté ba milieu tout célibataire, pas marié, pas famille, pas divorcé, makambo tout on a au côté ba boîte bakisa ben effectivement na kanisa ki olingo wanga bon enfin na côté ba boîte na fréquenté ba musicien nyoso tout quand je dis nyoso tout Congo Brazza, Congo Kinshasa na ba musicien ba angolais mususu yango moni nazo kozala toujours ne loko mona lobaka ko a Angola na yo mona kenabino mais pona nini mayilo yonga na zanango makanisi o yonga na zanango nabimisango pour que erreur oyo biso to salaki bana na biso basala ngote yango na likanisi tout oyo botaki London Top Dédi mais to développer ngonga na yo na ibike yo za déjà tout ya bongo na ndingo mketeketo pour panzanga cerveau et puis bandeko ndu ba landanga lelo ba oyeba likanisi London Top Dédi e utaki wapi. Bienvenue Bobanza obengi ngai mkwa bongo babengaka la tête bien faite mais siko na les garants de la nation de la Mali likolo ya ba conflit donc tolinga resika tozali l'arbre au milieu du village mais c'est un peu ça et mutu salara toujours mutu et salara toujours tant que notre Dieu le créateur de ce monde Dieu le tout puissant sans lui nous prêtera vie sans tata on a tozate mutu ko sala toujours oui mais au bandi likanisi yango c'était facile pour nayo au banda likanisi yango au bandi yango comment olalaki landa ko kaka boye pas une baguette magique kaka obeti pas likanisi bandi au banda ki comment qui sont les personnes qui étaient là en premier lieu ya ko encourager ya ko kota na masolo oyo parce que ndeko langa nazo yebisa yo ba tubayebi ngana yo ngana banda ki mwa liboso nzamba pesa ki mwa chance na banda liboso musala oyo ezali facilité ezana ba kokoso ebele ezali na marambe ebele mais banani ba encourager ki yo okota d'emblée comme ça okoti obandi pe obandi ikanisi yango wana kopesa mingi conseil na bandeko oyo bazolandanga na poko lelo mutu na mokili fo yoka mingi eza vraiment eza très important na vie il faut mutu oyoka babi mwana mobali aza na matoyi te aka na monoko eza mabe mpona ye nayoka ba mikolo mingi et puis nazali na entouré na bakulutu surtout na respect nazalaki nango bango mutu ba produire nga ba conseil na solo na bango nabi mais pourquoi pas na depuis na Londres to fandi ya bambule belé émission moko te le kaka donc je dirais
Merci beaucoup à Michel Mandungu. na OMCT Obin Mukadi. Donc, il connaissait où tu as pas bango. Je crois, Mzama Pambola Bino. Merci beaucoup. Première émission na salaki na zonga nda qu'on va blesser. Na sokaki. Makasi. Parce que bato va bienvenue Bobanza, hein, na loba, le beau gars de la semaine, le garçon standard, le premier ministre, ba binga na identité moko boye. Il y a ningi naza en ce moment. Mais na bimaki une émission na style moko boye ezalaki vraiment ngaité. Babenga Kyo, j'avais suivi, balobi bienvenue Bobanza, a commis Zachary Bababaswe, bienvenue Bobanza, ces genres de choses ne lui collent pas la peau. Effectivement. Il n'est pas de cette classe, bienvenue au Banza, il est devenu un monsieur top commandeur. Voilà, je ne le suis pas d'abord, ça c'est un. Et na vie, nous t'abimara toujours pour la moto. Le rôle en gaï, les lois, ceux qui n'ont commis pasteur, ceux qui n'ont commis Moussala Nzambi, ceux qui n'ont commis quoi que ce soit, na rolanda toujours et l'eau comme Moroboy. Par contre, on a bimi na style à moto Moroboy et na Roboy à moto parce qu'il m'a bandé Moussa Riboso. Mais en ce moment, stylo est Zayanga. Et je remercie beaucoup Nabato tout, ba critica kinga, bo salingai, bo pesinga force. Il y a les lots que London Top Dedi et Tambola et Kendeli Bosso. Je suis fier de le dire, na komi ko kota avion, na komi ko nokuta na bato pour na London Top Dedi. Les lopé, les lots et bomoninga, ba yambinga ina Top Africa Magazine, on a que émission qui n'a pas été mutu boye. On a pas yambanga te papa na vrai dire. Non mais la Top Africa Magazine, ba yebi, biso to linga makambo fingate, biso to zali ba bonne manière. Oui. Émission ezali, émission et yambara bato baza ya lokumu, d'abord Top Africa Magazine, ba yebi et kotaka partout et kotaka na ba salon ya bakonzi et kotaka et paille ya bato ya se et zalaka na milieu nyonso. Nous maîtrisons tous les milieux, nous maîtrisons tous les aspects possibles ya vie. Bienvenue au Bandi émission. Aux qui ba critique nini e bandeli et ça qui yo pasi makasi. To coup de fil nini et ça qui yo pasi makasi oyo monaki ke bon ngai makambo nazo sala ezali oyo bato ba yebeli ngai te. Coup de fil nini très particulier. Je dirais ezali coup de fil ya sœur Moko. Abinga je crois à Zalakana Manchester après sa combo na été. Alobi nanga ke bienvenue aux ali moi na mobali moko na kati ya communauté bat ba yebi na identité moko boye. Mais il fallait pas oya obima na style obima ginango lunettes na longi ozoloba lokola je dirais Zachary Bababaso, il fallait pas obimane une image en parce que au fréquentaka bana ba kondi ozalana ba kondi coup de fil ya sœur wana na yeba su kombo na été mais abenga ngazali na Manchester et na zonga na ndako na ba blessure au banda parce na wuta ko sala life si na métro ti na zongi na ndako na nazo kanisa qu'est-ce que oyo ngai na sali pourquoi na sali boye est-ce qu'il a gâché image de famille par rapport à l'éducation maman na papa na ngai ba pesa ngai mais nini bimeli singa boye na sala makama boye na bimeli na soutenir moi ma solo moko boye pour na kaka ke et sala un plus mais na moni bi mais nini nga na sali mais tango na zongi na ndako nanga je dirais merci beaucoup à ma fille Sénélie et je dirais merci beaucoup à Samantha. Bana nanga mutu moi nanga 8 ans avec ça kinga ke daddy I'm so happy to see you on TV daddy I'm very proud of you oyo tango na fungoli porte nanga ndako moi nanga yandinga et puis moi nanga Samantha abenginga bike daddy I'm so proud of you et loko wana lelo oyo ata muta lobi nanga et bienvenue image et émission zo ça les a bien té nazo mona dia mona moké nga émission na zo sala mona lingala
Nazolo bango en anglais, mais le fait que Nazali la petite qui ne maîtrise pas vraiment, parce que mes enfants parlent beaucoup français et anglais, tu vois. Mais bah yo Lingala parce que tout ça bah ko Angola il faut toujours obligé to laksaba na biso obligé monoko na biso obligé. Donc c'est un peu ça quoi. Donc que ton là qui content autant au Sénélia et Mbinga binanga daddy I'm very proud of you depuis wana si lelo na moni muto moka ko stopper ngai te na ozaka na besoin ba conseil na bino pour que London Top le dit etambole kende liboso mais au Sony au nini pour développer mon bébé na website au mo susuke na zanani pour nani na koti na média pour nani ni média indimeli ngai. Bienvenue au Banza ndenge oyebi média ezalaka facilité oui biso bato bandanga mwa liboso toyebi bakokoso to otambola bato bakobenga yo bakofinga yo bakochola yo bakoloba na yo ke okende na yo nulle part mais Dieu aidant, hein, moi j'ai reconnu Nabilo Nyuso na Salaka sans son accord, sans son aide, je suis nul. Oui. Hein, donc Nataka Nzambe na Liboso na Top Africa Magazine Tolobango in God we trust forever. We trust forever. Donc on est là to tsaka makanisi na biso na Nzambe mayele na biso na Nzambe ya kitisi inspiration pa na biso to salaka ba makomi kitoko boye ba émission kitoko boye ko kuta na peuple na biso ko zo makambo ya peuple na biso ko lakisa yango na public ko zala toujours à plus ou moins ko luka ko zala na kati ya neutralité vraiment au milieu du village. Bienvenue Bobanza. Kokota na média eza facilité. Ouais. Et ils ont facilité. Pareil na yo nani na média oyo azalaki wana lobi que moi je serai là à te prodiguer des conseils, à t'orienter hein, de temps en temps azobenda mo matoyi siko keba mo muke pareil na yo na batu ya média nani oyo zomona ki même si on est parentin mais oyo azali wana pour un peu te guider, t'orienter dans ma makambo yozo sala. Mais sans pourtant yeba parrain nangai oyo bazami balé. C'est-à-dire nazozwa na bateau bazana média déjà. Oh bazana média. Oh bazana média. Na tuni ba. Otuni les ba héros en l'ombre. Oui. Oh bazana média. Oui. Et ya liboso, je dirais nazaki surpris grand frère nangai qui est Sam Pengombey a encouragé Ngaï. Ça, j'étais surpris. Et, un confrère de l'éditeur en chef du Grand Lac magazine. Hein? À l'Obi Nanga, c'est pas facile, Moussala Oyozo Sala. Hein? Et beaucoup de courage. Deuxième moto, Oyo prodigué un conseil. Après, ça m'a un conseil à chaque fois qu'il y a une émission. Et ça y est. Bon. Tu m'as surpris. Oui. Et ça y est. Oh, Salinga, j'ai des larmes aux yeux. Ah. Déco, merci. De rien. Merci la reconnaissance, Wana. Non, toujours, on a vu, il faut la reconnaissance. Si tu n'es pas reconnaissant dans la vie, tu ne vas pas avancer. Bino Batlozo Olanda Biso, Bino Bata Média, confrère et média. Vraiment, et le retour c'est la Biso Nyonso, Bolingo Zala, Tala. Bienvenue au Banza. À Bettingé le Romokwa, je ne m'attendais pas à ça. Tous en la Bolingo, Nde Toromema, Média Nabiso Liboso, Nde Toromema, Congo Nabiso Liboso. Bienvenue, Yo Bandi Média. Nali bota na yo. Eza na moto mo ota sala média pour yo kota na média. Parce que média eza facilité. J'insiste que média eza facilité. Lelo bato ba mona biso boyo to lati ba costume kitoko, ba cravate kitoko mais tango yo tozwaka masasi na molili mabanga bato baza ko benga kuna ba msusu baza ko critiquer na ndinga mabe pour peuple na biso lingi ko critiquer mingi kaka. Pour pull you down, pour push you up, et ça sera difficile. Nakati alibota na onani sala média. Je dirais beaucoup de gens vont à la surprise en ce moment, hein? Et je dirais
paix à son âme, de fait Papa Nanga et na Maman Nanga. Je suis sûr, maman, ce qu'elle qui est vivante, Anga Lingate na Salam Salao. Et mon père il a fui directeur technique la voix Congo. La voix Congo, tu parles du Congo Brazzaville. La voix Congo. La voix du Congo, au Tinga na mon boulot mouké. Tout ça c'est qu'on a dit. République démocratique du Congo. Effectivement, à l'époque. Donc vous avez makila ya média na katina yo. Effectivement, on a ningi ko na ba détail mingité, je dirais que pour que nazara clair, mon père a eu la fille, le directeur technique qui a la voix d'Isaïe, il s'appelait Mboko Jean-Pierre. Donc il était mort, moi j'avais 2 ans. Paix à son âme. Et je n'ai pas connu mon père, hein, pour Futolanda, Bolanda, bien. Na kana qui était nazala journaliste, mais papa nazala qui ancien journaliste, directeur technique et la voix d'Isaïe. C'était monsieur Sakomi Nongo avant et mon père. Et un homme beaucoup intelligent, osé, à voyager mingi. Et Nzamba Bengae alala pongi à Kenda. Naïbiété. Nazala une image kaka ya photo, mais naï papa nangate. Et maman lelo ce qu'elle a pu vivre, angaki naningana sala musalo ya immédiaté parce que bandolo bananga toujours est trop risqué. Mais il faut n'abîmer ça. Oh nazanango pour que na partageons la bande qu'on a ngai toza bale kinzela mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Bienvenue Bubanza. Oui. London Top dédié. Toute la ville en parle. Oui. Les pasteurs en parlent. Les communs de mortels en parlent. Oui. Quel est ton secret? Top Africa Magazine. Nana secret comme je peux dire. Dieu. Nzambe. Ce que je suis en train de vous donner en ce moment, na Shonanga. Je ne suis pas journaliste, je le précise. Nazali présentateur et show. Moto yo on a lobby moto moko yebi pourquoi na lobby yango. Secret nangeza Nzambe. Que toyebi na vie moto foye ba katina yo d'abord. Ozala polele. Parce que tout oyo to salara awa vanité. Tout est vanité, vanité. Voilà. Rien que vanité. Rien que vanité, mon frère. Donc, lingam de konayo, ndingomi lingayo, mo muntango lamkana, tongo sukola nzoto na yo. Avant tia bilamba, ndingo nettoyer nzoto na yo. Bakuli mafuta, ngande kono ndingona, neti ngande nazala wana. Bato tout ba yebinga, bakulo bakake, bienvenue Bobanza, les beaux gars de la semaine, alinga cravate mingi. Bato ba yebinga kana eloko wana, nalinga cravate mingi. Bienvenue Bobanza. Est-ce que vous qui est en Olive TV? Oui. Est-ce que vous qui Olive TV est une chaîne moro chrétienne? Oui, bien sûr. Bienvenue Bobanza. Une autre question. Au outil na kozala na milieu. Babanda robenga les bogards de la semaine to yebi ba musicien ou ba yemba banzembo kuna les piano les nani tout ça. Babanda robenga les bogards de la semaine. Babanda kozala na milieu présent. Lelo oye kusala émission na chaîne chrétienne. Changement nini et salami. Le bienvenu Bobanza. Il y a lobby présent dans ma boîte, présent à Bissiko Izalaki que vraiment BCBG, bon chic, bon genre, les lots au Koumagosala émission, au présenter émission na chaîne chrétienne. Changement ni salami na bon moto la yo pour que komati na chaîne chrétienne et que et marché n'engage au marché. Vous allez apprécier la pasteur n'engage au apprécier. Changement o et salami mingi d'abord ngai moko nazo comprendre ngo te. Donc il faut na comprendre ngo parce que Nzambe soko élevé ça élevé mutu mako sopaza te. Na kenaki braza on a zongi na retour nanga chez notre sœur Claudia. Oui, en passant je salue maman Claudia Sassou.
Claudia Sassou et Valentin Nguesso, sans pourtant la bosse à maman Lydie, comme on est na bombien na ngota na remi na télé. Et Patoto à Braza, je suis votre frère, monsieur Jean-Jacques Bouya, qui est mon alloba militaire. Délégué au grand travail. Effectivement. Et c'est honorable Serge Bouya. Je vous salue voilà. tout ça. On évolue. Oui. Donc, Naouti Braza Naye Kobeta porte et pas Pasteur Kossi. Parce que Nananga qui était une mission au Yonga Nazalango. Et là. Il faut. Life, mission Nangeza Bato. Il faut Bobenga Naïra dans le dossier. Na fongo les dossiers Bato Bobengi. Moutaza na problème. Alinga Yoka Bande Konaye. Les bandes de partout. Babenga. C'est-à-dire. Nengeza la Kaka. Yobi Makambango. Petite porte pas Pasteur Kossi. Naïe. Na 5 audience. Parce que il faut respecter les normes. Il y a des carabonnettes. La chaîne mon carré. Non, non, voilà, à Betty Porte, à Westphalie, bouquet, rendez-vous, à tout le monde d'abord, émission nanga, ils ont porté ni na la communauté. Une question tout le monde, Pasteur aussi. Voilà, pour la première fois, à tout le monde, émission ils ont porté ni na la communauté. Et l'eau qui touche mingi, à eux qui, na solo bake, eza émission yaba, ko Angola, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Bangolais. Et puis nous avons parlé sur la vie sociale. Tu sais, laisse-moi t'interrompre un peu. Tu sais pourquoi na sepelaka la pasteur ou la mingi. Oui. C'est un pasteur qui veut l'unité Yabatou. Oui. Il est contre la division. Donc, oui. C'est une des qualités qu'on ne trouve pas souvent chez les humains. Oui. Mais évoluant. Oui, effectivement. Donc, je suis venu voir le pasteur Kossi. On a discuté et puis il m'a dit voilà, Bengi, directeur de marketing, Fani Naye, va présenter un contrat, Ebsinga Bandoleka, Boye. Son sir Pezali, Kolinga au de passé, Kolingo Salabouete, Soro Sali Boye, émission nayo de déclasser un. Et respectable normal, il y a un moni lelo, le nom top de dit, et en plus, et Fandi Mingi na chaîne, ata lobby, na aussi la émission Moussoussou, peut-être na Brazza, ou bien na Kinshasa, ou bien na Angola, mais discipline, il y a Olive TV Rosala. Parce que dans Olive TV, et Bimisinga na Makambu, et Belé, et Andeko Bazolandangaï, Bamoni changement, ils ont ma casse dans Olive TV. Et dans l'on top de 10, pardon. Et j'avais posé la question en tant que Moutou. Changement ni yo mo sentir. Lelo ba mon lisusu na ba milieu o ya lobité en tant que présentateur tu es censé aux alakapé na bande ko la mususu po yebi et ça moi séparation mon boy. J'en ai l'expérience. Tant on continue à média, tu vas trouver que moto muso banda ko pesa mbote akomi ko hésiter pour pesa mbote. Mususu banda solano malamu akomi ko hésiter pour solano malamu. Et yo ozalaki un garçon BCBG na ba milieu ozali les lots ils ont chaîne chrétienne lobby ba komona ka yo kaka na ba milieu BCBG ba komona ko kaka non pour ozamutu Africa oui lo on a ko ebisa yo mon frère moni na ko lo bana lo moko nzambe comprendre habita ba porte aina lo ba amna ye partout nga émission nga façon on a ça la émission nanga il faut nazala na contact na bateau ndeko oyo azana besoin de contacter nga amona teke non ba c'est bienvenue comme la chaîne chrétienne non na yebi nzambe na aide ya pasteur Kossi pour na vie il faut tambola na nzambe pembeni na yo amen changement moko oyo salem na vie nanga d'abord moi discipline moko be koti na vie nanga makasi o nga nazaki na vanter tout le monde ne do tambola ka autant la boye brand na weza mon pépé ça m'a trop aux ala nzambe pembeni nayo et je dirais merci mingi na pasteur wa benganga émission oyo
ndenge pasteur moko albengaka nga kala na otanga kombo na ye te alobi te naza antibal na bango. Donc ntango moto aza antibal na bino donc nga nde naza wa babulete mingi avo ezwa bino ebando oyo akozwa nga mais lokola moye ezwa nga te po babulete yango bakoma jamais kombo ya bienvenu Bobanza bino mpe ozwa bino te yango basala nzambe. Je vous respecte beaucoup, naza na respect makasi na bino, naza sûr que botiaka nga na mabondeli que tu na bossa na yebisa yo. Tu sais, à chaque fois nga na sala émission ils ont ba sœur, ils ont ba frère ou ba priaka neti nazo loba na monoko na minute on nazo loba boye ils ont ba bazo sambela pour que je puisse pas raconter des salades message et les kamalang on n'est pas battu nous surtout bazo landa ngai ndengolo biwala. Je te signale que à l'instant même, Nengtozo Landaboye, pasteur Evan Asena, Azobuka Mabolomo Pona yo, Obima li bandate. Molimo Monsanto Mosana yo, Nasina yo yebaki amote, mais amote ko yebisanga lebi, Nabobuka Mabolomo, Pona bienvenue Bobanza, London Top de 10. Oui, Azan a faute, Azan a raison parce que Ayebi que vraiment nazo sala. Nous salons na kati ya communauté makasi et puis na bato belé bako bundisa na bandenge belé mais na tambolaka na kubanga te okotambola na kobanga pona nini pour oza na nzambe na yo oza londonien effectivement bato bayebi oyo bayebite mais totambola Satan n'a pas zat oza na nzambe na biso ya on azolo bana yote Satan n'a toujours nzambe liboso Satan n'a pas zali keto Satan azali aro poussana te parce que j'ai un père spirituel qui est le pasteur Nkosi. J'ai un père spirituel qui est le pasteur Nkosi. Et nous saluons en passant. Donc, vous qui nous suivez à partir de votre maison, de votre poste téléviseur, là je suis avec le frère Bienvenue Bobanza, le présentateur de London Top Lady. Nous sommes en direct de Olive TV et je vous signale que très prochainement, tu as déjà un article pour le magazine Nabiso, Oyobayebi, Top Africa Magazine, en papier glas. Donc, Oyalingi, le numéro prochain, Azala dedans, qui nous contacte. Nos numéros sont là, ils sont affichés sur le petit écran. Notre site internet est là. Vous cliquez sur www.topafricamagazine.net. Vous allez sur la rubrique Top Africa TV. Là, vous verrez les vidéos qui parle de la politique, qui parle du sport, qui parle de la culture générale, de la santé et de la religion. Donc, je vous dis que nous sommes en préparation du prochain magazine. Si vous voulez que vous puissiez figurer dedans, n'hésitez pas à me contacter. Moi, dans mon cas, l'éditeur en chef, je suis là pour prendre rendez-vous avec vous. Bienvenue au Bobanza, on continue notre petit entretien qui est suivi sur Olive TV à travers toute la planète. Bienvenue au Bala, aux Anabana. Oui, je suis marié. Ça fait 20 ans que je suis marié. Ça fait 20 ans. J'ai connu ma femme il y a 22 ans et ça fait 20 ans que je suis marié. Dans la vie à famille. Dans la vie à famille. Oui, bien sûr. Et ça compte beaucoup. Tant que il faut la modèle, il faut la exemplaire. Et bienvenue Bobanza, London Top Didi. Okoloba nini na bato oyo na kati ya communauté bazalaka na ba bonne manière te bizaleli ya kofinga ka baninga moninga ta sali eloko moko boye ofingi ye ole opesa ye conseil bato ya motindo wana. Nous sommes des éducateurs de masse. Topesaka information bato ya motindo wana tokopesa bango conseil nini bato ya motindo wana. Parce que tu sais, si nos pays africains exotiques à la cima ils allient parce que tolingi ko se soutenir te tolingi ko encourager bandeko oyo
parce que entreprendre la bonne chose. On est là, ndenge balobaka en anglais, il y a ko pull bango down, il y a ko kitisa bango. Faisons comme les fourmis. Nalobe eloko okala. Ba fourmi okomona bango, bien ni moku wa moko ateza kilo. Moku wango kilo. Okomona fourmi musu asimbika, ngana simbika bienvenue na lokolo. Musu asimbi na lipeka. Basali mulongo molai. Mais moku wa kilo, omona balongoli moku wango na Olive TV. Ba memi yango na Sky News. Balongola yango na Sky News, ba memi yango na BBC. Balongola yango na BBC, ba ke nango na Al Jazeera. Balongola yango na Londres, ba ke nango na Paris, balongola yango na Paris, ba ke nango na Bruxelles parce que ba sangani. Nini okoloba na bato yo balingi kaka ko critiquer, pour encourager bande côté. Ndeko sali business, encourager ye betela ye maboko. Pesa ye conseil pour que ndeli bosso. Bande ko na okoloba na bango nini? Vraiment Keto. Question là vraiment Shenga Makasi. Vraiment tout d'abord avant de répondre à la question là, pourquoi je fais d'abord mon émission en lingala parce que nangai bat coucher surtout là en ce moment ba maman et mikolo ba papa et mikolo au bazali sur 70 ans azana facilité et oyoka biso oyo nini biso bana na bango o bango babuti biso ozo loba oyebi la vie ya moto Keto soki aux en habitude la vie na yo ya ko critiquer tout le temps moninga na yo non seulement critiquer mais ko finga bon voilà finga moninga na yo par rapport ya likambo o ya sali okola ta charge moko na vie na yo wana comprendre makambo mingi wana ko avancer te nga je fais de mon mieux ya ko finga te ya ko critiquer te ya ko yina moninga te ya ko kitisa moninga te soka sa likambo yango moni 20 ans à Londres moins de pétard vraiment vous excusez moins de problèmes avec les gens surtout pas avec Solange la main de Dieu n'a pas feeling kama mon thème malamu ba couple wana la main de Dieu mulengela papa Filikama qui n'est pas pasteur aussi yango kimia déjà talaka kimia donc yango na loba kozala na habitude ya kotonga moninga te kozala na habitude ya kofinga moninga te okomona ndenge nzamba notia loboko parce que le fait que zotonga moninga le fait que yo ce que omoni par exemple que non Michel Mandungu aza makasi na ordinateur au fixer rendez-vous na yebo ko nokutana pona asele loko moko boye albibo tikela ngango na oya kozwango na pokwa yo ifalo na 18h na ba pesa ki yo heure aux ordinateurs au dia 16h abi menobeki ROT l'heure obozongi sima il parle l'axanine pour quand il monte ebo salang mais yin nzamba pesa e grâce ya kozala mayele wana parce que mayele auto nga nazo loba lelo yo quand je parle bozomona nazo loba nazo eza ba phrase banini auto kutana na mokili mais la sagesse ba bota maranango est très important pour la sage la vie. Top Africa Magazine ezali lokola Koba atambolaka obe malembe abimaka obe soki kaka température eza malamu donc malembe tokomi kopusana na suka ya émission na biso Koba boyebi ye soki température eza mabe akotaka na kati abombani soki emonani malamu abimi abandi kotambola pe asalaka course na moto te. Top Africa Magazine tosalaka course na moto te tobimaka tango esengi tobima malembe toza kopusana na suka émission na biso mais avant cela nasengi na régie ba balancer biso une deuxième publicité et après nous allons revenir sur ce plateau. Merci. VIP Group Multi Services.
Location à ma voiture climatisée, $80 par jour, carburant inclus. Plus spécial pour une location au-delà de 7 jours. Okoki kofutila mbongo à partir ya awa oke na Kinshasa, chauffeur azali, carburant pe ezali inclus na kati ya ba prix oyo bokofuta. Journée ezali kaka na $80 seulement. Transfert des fonds. Londres vers Kinshasa, Kinshasa vers Londres à 5% seulement. Bana Londres, bana Kin, le côté solo oyo, la fenêtre était bien la grande porte. Il a le monde. Et il y a qu'un retard, mon doigt pour faka. Moi, je voyais mon doigt ça pour fi. Et pour ça, la choix à ma paix. Il faut la qualité, excellence, rapidité. Fret maritime. Envoi des cartons. Les services continuent comme d'habitude. Maison Pezali na Kinshasa, na adresse Oyoyebi, Oyezali mentionné na écran Nabino. Beaucoup de services, il y a excellence. Avec VIP Group Multi Services, vous a déjà accroché là. Contact na Londres, vous contactez papa Nico Anderson, na ba numéro Oyezali affiché. Adresse ya Kinshasa, 30 boulevard Lumumba, quartier 1 Massina sans fil, Kinshasa. Pour la VIP Group, ba service na bino yango wana. VIP Group multi service. Ba contact ya Kinshasa, papa Kilemba, papa André Katendi. VIP Group multi service, bambongo, totinda, petozwa. La voiture, to louer. VIP Group, vous avez déjà là. Et pas il y a VIP Multi Services, vous allez à là. Service qui toque. VIP Group Multi Services. De retour sur ce plateau, je vous signale que le pasteur Eva Nassena a ouvert une branche de la nouvelle alliance Aïna. Nouvelle branche à l'église Ezalina Enfield, na avenue Saint-Barnabas Hall, 165 Addison Road, Enfield N3 et N3. Donc, branche Moussou à Nouvelle Alliance et Zalikuna chaque dimanche de 10h à 13h au Yalingi na Enfield. Kosangana et pas ya pasteur Eva. Au Bengi Biso, Togo indiqué Bino et Sika, branche Wana et Zali. Tomoni Lisusu awa samedi 7 avril. Samedi 7 avril, spécial Mother's Day in African costume. Le 7 avril 2012, à partir de 19h, l'adresse est située à 80 Lawrence Road, London N15. Donc les numéros sont là. Ou après cette émission, vous m'appelez, je vous donnerai de plus amples précisions. Et Tobo Sanité de Golabiso, DD décor pour la décor intérieur d'Andaku, papier peint avec baby, Yagoya, à Kolongola, à remplacer, Benoît et baby, à remplacer Yango. De Quintario, FD Express, Kuna Botinda Rabakoli Nabino, Boyebi, agence Nabino les alliés situés à Tottenham, Botinda Rambongo, Botinda Rabamituka, Botinda Rabakoli, Bokele Kosombaka, Biloko Bosomba Kuna. Il est toujours là, de Quintario, Fleury de Quintario, FD Express. Tous à remercier P, sponsor Nabiso, Claudine Baena, Naebi qui Yaza toujours branché. Claudine Baena, Tobo Saniote, pour Yonde Mutozala Kawana Maman, pour nous soutenir Biso, na Guy Baena, Kuna na Italie. De retour, de Kolangaï, bienvenue Bobanza. Dimanche, on a été à l'église, Zion Church. À la fin, Toyoki, le pasteur Kossi, les responsables numéro 1, il y a Olive TV, le pasteur il y a Zion Church, alors qui projet Moko ya makambo ya salle. Salle Moko, le plus grand centre chrétien de l'Europe. Le plus grand centre francophone, je crois. Francophone chrétien. Le plus grand. Le plus grand centre francophone chrétien de l'Europe. Oui, oui. Oui. Azu Vision. Vraiment. L'Isola Moyoki a mon ennemi. Oui, bien mon ennemi. Oui, bien. Tamuna Yoki et Lokwana et Kanisiwana, Pasteur Kosi Azui.
moni tant na que non next step biso bako Angola to sali nini na kati ya communauté. En tout cas, il faut tout ça la démarche. Démarche autour ça là, il faut tout na mituna na pasteur Kosi. Parce que anayebi gaza mutu pasteur mora nga koloba mingi te. Mais il faut tout na. Il est très réservé. Voilà, effectivement. Il ne répond pas na ba attaque, na ba critique. Il est toujours réservé. C'est un gars un peu... Tu sais, j'ai été touché, mon frère. C'est aussi les Kanisiwana. Et bato mingi baozala simanaye. Nano to sala yango te na kati ya communauté na biso. Yango na biloko yango moninga na nga osala émission moko next step nini to sali na kati ya communauté na biso. Non, le pasteur ko sa zui deni. Donc on a développé un moment moké dans la yoka on a église. Développer la petite occasion ou les émissions là Top Africa. Vraiment, merci beaucoup. Je te l'accorde. Merci beaucoup. Vas-y mon frère. Merci beaucoup Johnson Keto. Bandeko, centre wana oyo pasteur Kosi. Alobaki dimanche. Mais depuis dimanche c'est le lundi que dozo na téléphone té. Na osenga audience na kutana sous na pasteur Kosi. Na tuna emituna soki akoya ta ko sala koloba ngo na télé et kozala eloko ya liboso oye salami. C'est-à-dire mutu. D'abord à ça la crèche ya bana na kata salango. Akosala lokola donc ba frère mieux surtout sur outi na Europe outi wapi centre moko boye. Et kozala ona 24 hours. Kaka kozela bato ba yamba bino ba sambela bino so vous en a un problème. Et en même temps donc na yebite eloko wana soki ekosalama pe na bit na lobate ke soki mais ekosala biso na kati ya communauté to za la fière na pasteur Kosi na likanisiona alors yangona soki alobi na bino pour soutenir ye ba biso oyo bato ni surtout bozola nanga de partout pour soutenir le kanisa pasteur Kosi na ne salamate ba liboso ezali na likanisa là ezali na likanisa na ne salamate na communauté na biso yo ebisanga soki tozata na communauté centre moko biso bako Angola na aéroda ou bien na AIDS ou bien na Wembley après plus de 20 ans il y a effectivement c'est pour cela il y aura des émissions que moi na ozala na ezana ba émission ou nga na ozala na tuna ke non na kati ya communauté na biso nini to sali longo to bidiza tekena lo baka ke non mama X papa X biloko se bomi libala papa Facebook batuku to bazo tuna makanisio les ozo yo wapi ba msu ba lobi ke eza ba histoire oyo la moki na yo na coin tango la moki na tongo lobi tikala beta kaka ba biloko moko ya likoli koloka ka ndimo wana eza na mo fondé te ya mais bienvenue Bobanza makanisi tango kozwa o papa Facebook mama Facebook mama Lekelemba lobby okosala papa chéri bat ba okanisa ke kozala pona jibe mais ba papa chéri bazali okosala mona dévancer na annoncer donc okosala papa chéri omoni okomotanga ekangemeli et kozala papa chéri ba bangala bango te ba bangala bango te yo moko kopesa bango explication na London Top Dedi wale za makamla ngaiti keto makanisa ko chozo kayo wapi omoni oyebi na eloko na oyeba la bateau j'ai été surpris na sala qui la commune qui Oprah et Oprah répond nga natala batu eli kolobe émission mingi eza makambo ezoleka na kati ya communauté na biso et ce qui est vrai ce qui ezaki ba histoire moko fondée soit disons ba histoire fondée non so ba ndenge yebi lingala ndenge lo ba so eza fondée eza c'est-à-dire que masolo lokuta voilà so que eza masolo moko ya lokuta soit disons on comprend bato bakoki jamais rebenga en émission na ngai et puis s'il te plaît pour vous dire vrai et il y aura ba intellectuel basé belé ba benga en émission na ngai mingi bato mayele et puis ce que moni monta tomboli téléphone na ye monta mayele a bengi yo c'est que makambo zo ba moneza ya solo lem se kota kinanda kuna ye ezo kota la banda ko belé bato belé papa Facebook papa moko bauti musala aye direct à na Facebook afandi azokoma asa même pas devoir à bana à occuper même pas moi si asa donc eza histoire vraie biloko se bomi libala bato tout basala ba conteneur
ça na ba conteneur ba kena nango wapi na Congo Brazza na Angola makambo nezoleka Maman X na papa X on a salaki au comprendre yo comment tu le robota na mwana et moi si na yo ozoni na âge à 5 ans histoire vraie mon frère ezaka na développer mayele lelo ke ba dossier eza na kata non top de dit et belé bandeko makambo ezoleka communauté na biso toza na problème et disease wana toza nango ngai na ye kobeta masolo o ezoleka na kati ya communauté na biso na benga bien de dose derrière la porte vous m'excusez na bimisi on a libanda soki mutu moko o ayibaki portable na ngai na beti ya solo ke nga na kena ndako mobo na tiki portable na ngai ndeko mo aleka na portable na obité soki yo tiki portable na yo ata okay ndeko na otika jamais de personne. Notre rôle, c'est d'informer, c'est aussi d'éduquer d'une manière ou d'une autre. Oui, effectivement. On n'est pas là pour diviser la communauté. Non, surtout pas. Surtout pas. On n'est pas là pour insulter, voilà. On n'est pas là pour apporter de mauvaises habitudes. Nous sommes là pour ramener les peuples ensemble. Et avec l'unité, les pays ira de l'avant. Avec l'unité, notre sous-région du Grand Lac va progresser. Avec l'unité, Dieu fera des miracles sur son peuple. Bobo Sanate, Bandego Nabiso, Top Africa Magazine les Aliwana, site Nabino, Kuna Bogomona information, Kuna Bogomona information et politique, Kuna Bogomona information et culture générale, Kuna Bogomona information et sport. Ezali www.topafricamagazine.net. Vous cliquez Kuna, vous cliquez la rubrique à Top Africa TV. Émission Nyonso, London Top Lady à Salaka. Ceux qui ont raté Yango samedi, Landa Yamomba Moulendi, Nakati à Top Africa Magazine, beaucoup de Yango Kuna. Yo Motozali pasteur, yo Motozali évangéliste, yo Motozali diacre. Vraiment, ça là est fort. Aux amatés anayo oya kopesa na biso. Tozo koma na suka émission na biso, bienvenue Bobanza. Très rapidement, ceux qui ozana liba moko asuka pour to clôturer émission na biso, émission so batiki biso to loba, to koloba ti lobby. Oui. Toza batu to lobaka, to lingara micro te, micro est comme sensible. Loba mbango poto Nazane Sengo d'abord, ça c'est un, Nabatotu Bozola Nangai Napokolelo, je suis votre frère, je suis votre petit frère, je suis votre grand frère, je suis votre tonton. Et je vous remercie tous, Nabato, tout au Bolandara, London Top Dedi, Naba soutien Nabino, surtout, ba maman, ba papa, Bino Nyosoto, la 5 Bino merci. Et surtout, Nabo Sanate, ba pasteur, ba Salanzambe. Je vous remercie beaucoup. Nako Tikalaka jamais comme mon Kebino. Chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, une émission qui a été conçue par Johnson Keto, et je remercie les pasteurs Nkosi d'avoir permis que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Je remercie les pasteurs Eva Nassena de la Nouvelle Alliance, Bilo Nyonso, Bandimi, Yaba Église, tous les chrétiens à travers le monde entier. Je vous dis grand merci et surtout continuez à prier pour nous, nous qui vous servons. Nzambe azala liboso na makamu nyonso na ba entreprise nyonso to salaka. Nazako remercier yo sponsor Nangai, Claudine Bayena la grande dame. Merci à toi, merci à Guy Bayena, merci à toi Vavasson, merci à JB Malela à partir de la Belgique et toi qui me soutiens, tu es là pour moi à me prodiguer des conseils. Je vous dis grand merci. N'oubliez surtout pas, Dengena Lobaki, Top Africa Magazine en version papier. Donc, Tozaliwana, Tobandi Batravaux, Olingi Ozopage, Olingi Olobela Makambonayo, politique, sociale. Hésitez à contacter Bisso. Nous sommes là pour vous. Nous serons là pour vous, à vous informer. Voilà. Sans pourtant la bosse à la Pesta. Merci Ningina Eden Store, merci et merci beaucoup à Maman Olangi et merci à Justice Nkosi qui était à la réalisation. Voilà. Bye bye et merci. À la
Prochaine fois. Merci. Merci. Bye bye. Il a banné, il a fui sa compagne.